À part Nabi, tout est normal. À part faire une fali, tout est normal. On va faire une fali. On va pas casser la tête. So on va aller wana. So ça na ma génération na bango. Voilà. Naza le roi bango ça te. Qui les ont loba, penza mena lobité. Voilà. Au moins vous konza ba loba. Et que ça la souple. Donc mon anga na palpitarate. OK. Pour me connaître hier mon ka so benga nganyu arena. Oh, attention nous arrête. Et puis est-ce que le mot a bien? Ngana on memo poto. Même au tikali na yo, na mon tikali. Obi na kamwe confier, na kamwe fort. Ah. Est-ce que ngabina ngana on memo poto, mais na retour en miss. Le mot tikala. Soko lobi oui, otikali soko lobi non ozo. Pour on nini a raisonner lenga bongo. Donc c'est que bola boye eleke belé. To fa joa na on a mo fleuri boye. Abi ba bano linga bango mingi. Abi mwana miss Koulibaly so bato baye babetanga mbeli ya ocha loboko na ye akati donc via yebi eza pokisi nzoka kenda te boya ngo derrière nzora aza marque nde monanga te pyramide so sita ya ovana na ye ata un mois pamba biso ne ozoa boye na bamonga bagrave te mais na vivre à lise nalaka pasa bien naliaka bien na po nini na fait na confilo midi so ke ndako na ye au moins d'azo vivre au moins d'azo vivre autanga pe un jour tu na bongi donc comment quoi vivre là bas au banda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton. N'a pas follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison qui vient à bosali binote à tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison qui vient bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Solo. Voilà, mbote na bande konyoso ya Congo Esengo officiel plus télévision, mbote na baïban so balanda kabiso bisika bizane bino. En tout cas, c'est ça la bino merci parce que la grâce la bino de biso to ya biso o bosu na bino soki bino te en tout cas to kozalande to zate. Mbote na bino mbote na papa Clovis sa film pa ya mama Doris sa film pa mbote na l'âge du stade de martyr. Mbote na équipe technique na mobima derrière la caméra là je vois Armel Ombo de mon cœur. Wana Joyce Tumba mtabenga ka ebongo et Berliv ngamete ngametu. Abakisi surnom mon wana so jour na kokanga la oya ngwa et pourquoi pas à maman Popo Katifo la maman de la nation, je vous salue affectueusement et je salue aussi mon cordon président sur mon combo de la presse congolaise na lobaki soki na PCM boté Eddie Weston de Paris, un Camerounais qui se respecte wana nga mikolo na badouala Eddie Weston de Paris, un Camerounais qui se respecte. En tout cas trouver l'actualité ne bouge en tout cas. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule, nous avons accompagné d'une des combattantes, il y a Kofi Olomide, Quadra pour Amazon, Pepe Nabiso. Et retourne à l'élo, ouais, continue à quoi papa Kofi, Tewan et Zaninda pour Nabiso. On parlera de tout sauf rien, mesdames et messieurs. Armel derrière la caméra, si tu peux m'ouvrir comme ça, là yamba, maman Nanga, Yazali Bongo, maman Nanga en tout cas. Miss Koulibaly, je vous salue affectueusement et puis bonne début de la semaine. Merci. Et puis bonne santé. Santé kitoko makastara. Babi na kini santé banaka ndina vandi bo. Somo. Ça na tité. Somo mono la tiki kitoko le mère a santé banaka ke muta bien. Alors la place bien et banaka ndingo zana ko. Vraiment. To force raté on ngaza boté. Yo mondeni. Na moni makamtu pepe la dida kese. Poser makastara mwana Kofi Olomide. Poser à makas. Masola matone so kitoko la linga to so la pena de tout ça faire parce que la linga benda moi leçon Yamatonge. Commune à Kalam 71. Donc commune à Kalam comme ça qui 71. Donc Linda qui m'a bé. Donc bourgmestre na biso pena sali le bouya pena. Nde asala ki moi kermesse moi 2 semaines. Voilà. Pour biso matonge
feti na feti Feti, ezoko bakaka. goût na goût feti na feti umesa baki ekosuka boye te il faut bengisa mwana moko na kati ya molokai rede la betaki concert kuna Voilà, na Redi couloir a mis aussi qui donc c'est ça il pas commencé carrière na ye ya voilà 40 ans ce soir abetaki concert kuna voilà on se m'a tonné goût na goût donc goût na goût to mikolo kermesse ezoyinda mabe tolobela pe Koffi Olomide Quadra Raman aza déjà de retour sur notre papa yaki déjà cano papa yaki vivre kitoko balobi kala te papa osala makambo papa yaki alakaki ici aujourd'hui ngako mambakana na lobelaka te mambakana lobelaka te po bang commit balobi bang opesa no bongo teka c'est ça comme ka suba suba mutuka bateki me ngako teka mutuka te yebi ngati ngata mona ba voiture belé ngako teka mutuka te non mutuka jamais et puis ngai na kaka na makambo te maman so na mona na ngako kaka normal c'est-à-dire osala ngo na kibozene c'est loko yo ba na kibozené voilà oyebi na tamona ba mutuka na sama ba luka ba rêver lelo na sango kala voilà yo mba kimé na koma na so mususu ba ko bosa na ko rappeler biso pe na mo loko wana obetaka ventilateur climatiseur mokile yo ka oli susu lelo ventilateur kamata climatiseur kamata ventilateur et pondwa mai saka maza voilà qui tout a pour nous et pondwa mai vraiment oh là là je tongo monsieur vraiment tongo wana tozaki ba bikeso ki yamisa zo ya ba leader ebele komona na so bango te OK bazala bandako na bango mais lo ba bakoma pe otya pe minoko pe je salue la famille Koulibaly Abibou tout Mariam baina bakara lelo tout le monde en tout cas biso ba mingi te dotinda ba petit na ba poto na mbongo na biso mo comment to lobela yango rien au moins jamais les catégories na sala boy biso mo mona yango mais il faut Quadra Raman na sola na yo parce que fali ya sola gina na Kinzora apesi déjà balobi visa ya Kinzora ebimi ya tozonga bongo isusu soki Quadra atiki yo mobulu te osala bongo te osala bongo te on est vraiment Dubaï avant goût donc on est Dubaï dans le 23 septembre oyo pour que nous Dubaï avant goût donc on quitte le 20 septembre ça dit ba carnaval na ba le 21 to beti concert le 23 le 24 là zongi Kinshasa to préparer les sous la répétition na biso kitoko to travailler sur kitoko après Tokiti Paris. Oh, mais on pose kende de tête à tête. Et alors, Bitumba. Ah, pose comme à Paris. C'est normal. C'est normal. Même mon fils, le lobby, Koffi a même on est Koffi. A commis ça battre belé ba jika. OK. A commis ça battre belé ba na poto. Oya ba tirer les populaires. Nayoka déjà les jeune mo boka ya bandal. Ya bandal ka boya, alors ya ka répétoire Koffi ka boya. Koffi lo même poto. OK. Bazinga ti les ka bakwana. Voilà. Ba Koffi ba fuli bango. Ba fuli ba belé. Koffi Olomide abimisi batu ebele. Amemi la biso yo. Série to bina. Na bi vie mo boya comme le ya Léon. Alors les ka na biso wana. OK. Mo dengo tine mo somba biloko mo boya okengela biso. Voilà. Le pa comment appelle le pe Jika. Jika donc Koffi a komisi batu ebele ba Jika. OK. Na poto. Donc poto ye moko ayebisa nga miss ko banga ka tenga na mema o poto. Yo osuka boye tem ko mosusu lezoloba te. Bon, mokili zoloba penza mena alobi te. Voilà. Ta omoni mukonza ba koloba. Ekozala souple. Donc mona nga na palpitaka te. OK. Po mikolo ye moko so benga nga New Arena. Oh, attention New Arena. Et puis est-ce que le moko bien nga na memo poto. Même o tikali na yo, nga mo no tikali. Obi na kamwe confident, na kamwe fort. Est-ce que nga na memo poto, mais na retour en miss. Olingo tikala. Soko lobi oui, o tikali soko lobi non ozo. Pour ndene nini a raisonner lenga bongo. Donc c'est que bola mo eleke belé. To fa joa na mo fleury boy. Abi ba na linga bango mingi. Abi mono Miss Koulibaly. So ba ba betanga mbeli. Ya ocha loboko na ye. Makati. Donc via yebi. Eza po kisi nzora kenda te boyango ba nzora aza marque nde mona ngate. Nzora aza petit biluka luka. Oh, petit biluka luka.
ya lukaka akota awa akoti kuna akoti boye ngaza lokwa yote ngaza bien formé moi matonge bien charismatique ngata mulate Voilà. ni on est outi boye outi na ndaku nanga Voilà. apona bongami na outi apona OK mo fait pas kofi donc ngai natambulaka te na rabisenga senga te et puis mukona kolonga quartier la te nazonga susu makamnanga voilà Koffi Olomide oyo azobobisa concert na ye bongo le 3 dimanche oyo non dimanche il y a le 3 na millionnaire club donc on appelle ça nouveau Clovis puis pendant ba motene respect voilà donc les 3 ekoyinda makasi na invitation na misa kongo c'est na ben sibino vraiment na ben sibino boyanga na ben sibino d'ailleurs lobino ya l'invitation donc les tout na pas na yebo no yebisa yeke président et puis na bato baluka ba invitation après ça on a après sabino vraiment les millionnaires tobeta les 3 dimanche na 21h voilà conseil maman ebandi si 0 L nini tokati est-ce que maman $30 ya maman j'ai pas kozala pour maman si soka été biso to kokati ça Cindy Leker mais bato ba yeba te ke honorable Cindy Leker aya na quartier la terre na gumoko boye voilà après sa valeur na quartier la terre na ba maman nyoso ba ouais et puis président ngazana attaque que Cindy azawana abanga te OK ba mise bo OK na bino longo na bino kande boya bo zuba voiture OK boko ke bolongo na bino te bongo maman ko sa makamu nyoso mais Cindy aya na marque mo bo na quartier la terre OK omoni bat balobaka ko felinga Cindy alingaki pamba te alingaka na ndenge ya musala patron na travailleur na ye donc alinga pas non alingaka ye parce que te bino bokena ande mususu eza bongo te Koffi non bino bokokena wana nde mususu te alingaka Cindy na ndenge ya patron na travailleur na ye ya pas patron na travailleur ouais papa na maman te wana te wana nde bokanisaka te yaya wana eza bino public nde bolobaka mais biso bana quartier te toyebi ke Cindy Leker aza travailleur ya Koffi Olomide en tant que asala musala na ye kitoko atravaillaka bien et puis Cindy Leker aza fille moko boye bien éduqué wana ya olongola te ya baki ah non namona bafille aza artiste ayembaka kitoko mais soko oza na ye osanti mpena mwana ya palais aloba français kitoko donc ah non Cindy Leker aza mpena bien éduqué maman na bango abokola mwana en tout cas ye mo pas comprendre que nakini orchestre kwa quartier la terre ezate yango tika na fa na quartier la terre bakute makilande ekutana kaka omoni po cadrer mutu lokwa Cindy Leker po lelo Cindy Leker lelo so lelo confie mususu a voyager toi ke boto bowe quartier la tete awasa orchestre na ye moko OK Cindy Leker ambeka su orchestre mutu te bongo yo landaka maman mbili ate si ya lobaka lobi parmi ba chanteuse ouais Cindy aza mutu ba compter te lokwa chanteuse po aza na appui appui ndeni aza na te non appui wapi bango ba chanteuse eza ba rebotulu ba rebotulu nini rebotulu bakopesa mikwa koyemba ndenge Cindy ayembaka banzete ezoningana Rebo tobeta ale ba couper décalé biso tobeta ba couper décalé Rebo abeta couper décalé Rebo za artiste a couper décalé ba ndenge mususu akokate et puis quoi ndeni innocent pe ayana rythme na ye moko boye voilà ndenge komo okende ozo comprendre mais ba Cindy Leker baza wana soki alobi ayemba voix ya mutu nyonso osala ngo Cindy ayembaka abwakaka abinaka OK et puis Cindy auti na ina Cindy azali artiste ya nzala te ba parents ne ba moni ke mwana bango alingi musique trop ba keko code sa Cindy Leker na ina ezui et formé Cindy Leker lisusu et comme si na place oyo azali tango ayeso pembeni ya Koffi président boss de boss a vu Cindy a façonné ye aji akangi motamona ete motayamba ete okomona Cindy na nzela yo nani nabiya okomona Cindy na nzela yo nani net ba star musu bakoma rôder barodaka ba star ebele Cindy akosala ngo te Leker azoka salaire na ye azanga ba locataire na ye bafutaka na fin du mois donc azanga bata wana te et puis Cindy amesana ntongo ti po afala na yota ba télévision na ye aosuya ba téléphone na ye aolamba na ye ata bata wana teke alo ozala kosina
il y a du moko china te. Il y a kola moko china te. D'accord. Ba fi ba china mingi, ba fi anzala. Ok. Pour attends, on a bien pour dépasser mais à la kene po, on a commis kuna, non mais la moi bière. La lina zonga bo finanga, Cindy a fait un contrat. Et puis, il y avait le moro, l'année 2024, Cindy a bouca martyr. Oh, merde. Oh, Nzambe. Oh, maman, là, viens le rat Sokoko. Cindy a bouca martyr oyo. L'année 2024, surtout le cascoto bon sa date. A bouca martyr. Et puis, il y a temps, il y a bête la martyr, a bouki martyr. Ma solo a martyr, allez, fait. Donc, Cindy les quêtes au bon ça dans les 24 épées, tu as reçu comment martyr on a. Et bon, pépé, pépé, vas-y quoi. Oh, Boyo kate confié à l'écart de la mission, à l'écart passé par là, dans ma sargam, passé par là à lobby, qui est bakofiette, bakofifile. Oh, mais vidéo, à ça là, on a déjà. Nabi, badingane artiste belé, n'a à ta vidéo. Quand même, il y a Salaki. Quand même, il y a Mbina Wazé quoi. Quand même, Alingaki, martyr Wazé quoi, et réussir ma casse. Mais et logo oh Wazé quoi sali, malgré et Simba qui milite, mais et PC bien, et PC m'a bébé bébé. Comme il y a l'émission, il y a maman na biso, mamie il est là que je salue effectivement. Dans le lobby. Félix Wazé quoi, à l'obati à lobby ici c'était à refaire à l'obati de la stade. Et ça problème t'es. À comprendre que ma bezana. Et ça problème t'es yaya. Muto alongaka abeta maboko. Mais o esimba kapete akena na makamune. Ye pa otika bongo te. Ye pa osaka lelo mo peka boy. Kini ba ondima. Pour histoire déjà martyr, il n'y a pas côté qui va dire quoi abeta. Est-ce que le dit que bébé tanda fait abeta na martyr? Très bien. Et bébé oganga martyr, bébé tanda abeta na martyr. Ça rappelle plein na ina ndenge na e. Donc et ça problème té. Surtout à kin atobanga asouté. Si a fait simbe au simba. Viens so waze quoi? Ata na courage. Mbala sima pe a osa et le o ne ka pe oyo. Donc c'est ça. Voilà. Et ça bon. OK. Ouais. Miss Kolibali. Toza lelo ko mo réseau pour ma mission a. Ba congolais nyonso partout ils ont mis biso toza na so pour que to gagner moleli. Oleli. Je peux pas juste la bonne Tala kaka. Tala kaka babulwana. Moleli. Zabona. Moleli. Moleli. Asota la tini ko so sala ngo. Elengi. Apa Mwinda. Ngalinga kalandi kakaye mwinda donc confirme mide mama na bane zonga na dabwe tomela gene na moto voilà taba bilengi wana taba bilengi tata na âge bon Pepa rotika kama na te ba kokolo ko ba kokolo na nini na bangi elobi ke confirme mide ava artiste ministère makasi na bangi auti voyage lobi nango lobi lisubu aye répétition et studio na ye de partir à 12h ti 3h si atindela te ya ye masolo ti 3h eso to vandi wa to ze la ye oh non ils ont ça musana ye mona pele soko alongola ka blague age alongoli mukili age alongoli makambo sa tiki wana aza concentré na musana ye OK Bacheke ba ebele mon pa abi bomoni mbongo to mona passe tala ero na zapi 3h et puis 8h tac à la muki confiance ma casse na nzoto OK après ma casse tuna amela ke loko to ni bonga pe atata ngana za kutu j'ai na ngome mama casse bongo pe na ebite yo ni mame ya la muki donc azas soda ya makasi mais pas zolinga kotika d'actualité te akotika ndenge nini public eza na besoin na ye parce que moko alobaki ni onga nini atikala nga musique baprésident babengi ye baroi babengi ye baprésident bamboka ebe babengi ye basamuel eto babili otika musique ndenge nini yo kotikela biso nani otika musique tomoni mutu oyo otika te afa sindi le cœur mais former ye ntango okoma mpe lokwa yo ça va mais la minute oyo toka na posa na yo tokena oka nde tokena donc c'est ça po baartiste ebe bazala na
soki nzemune oyoki RDC ebeti mo baye babanda Kofi kuku bazonga pakinga baba bakende V12 bazo ultimatum mama on se retrouver vali kimé ndako na yo ma botie télévision radio na somo yese obazoka nzemba Kofi posa kolela posa koseka posa soki ndenge nido Kofi Olomide aza artiste oyo akufi atiki lokwa madini nde batika balwambo barochero nde batika kata bazate bayoki nzembo na bango ebetaka ti lelo soki bakaraoke banzembo ebetaka mingi ya bakofi ya bawemba nga akenda Kenya nazokama nzembo ya lwambo na maakadi me nayoki Kofi mamise beye nayoka te landa bi bamise beye nayoka te mais so bayekini awa mbanga kolobaloba trop makelele na baporte parole na balobaka trop avant oloba na makambo vana bando raisonner bano sono black kids otangi bando raisonner makambo moko et puis parce que monsieur nini oyo aleki ba artiste congolais et Kofi Olomide na Kinshasa oleki ba asa Michael Jackson ba artiste to solola na génération Pepe tozana Pepe Kofi tozana Pepe Ransom tozana Pepe ba wana baza nabi ba wana baza baleki mwera ayaki pa Kofi afula ye donc atchake pareil mona na ye ayaki pa Kofi afula ye azako ya papier na ye na mon fléri trophée fulanga mais c'est normal bango déjà bango rêver de Kofi omoni po omisalama poko ma misa valeur mais faut rêver Kofi so rêver te ba contrat malamu ya ote mama yele o ya zana ngo ego ya ote orobi ma pete o sa ba grand ma pete le kwa Kofi Olomide siko Kofi arriva kanani Kofi aime sous Franco ba Franco parce que Mbappé na Kofi bazali kwa leti ba génération ka moko ozomona faut Kofi Olomide as artiste c'était oyo ya Chege non il atanga na poto on a l'idée Chege tout est normal vraiment Kofi atanga na poto voilà ça c'est vrai à licencié na partie ya poto et puis Pepe s'exprime très bien en anglais il y a pas vérité ce qu'on le balanga Pepe chanter à Pepe à Dubaï yo comparé yo qui fait Pepe bandi français à la côte anglais ko yebisa ngai ce le balanga yango la lobi Pepe le bagi français voilà et a lobi anglais alors anglais na anglais na ni ma Kofi Olomide so ni Kofi Olomide te na ebité vraiment et puis bango tout bazana bataka minoko donc bazonga bandako na bango ba ebi Kofi basana Kofi bilamba maman wa kabila bango ba ko vanda pas Kofi Olomide mais ya kenda bandako na bango te mais so so bongo bonde ko ngo ya ndenge nini bango ba ya ya idole na bango bango bazo réveiller na lobi boye mama ata na za idole na yo lelo nga na za idole Hélène Kalima na loba soki natali Hélène voilà c'est-à-dire maman na Bianca OK bien et puis bakati ya Kamudia bango nyoso famille Kamudia ba Benito bango nde bazisanga ba awa ala poto kati ya Kamudia awa telema wana toti Hélène il faut yamba lelo soki toti Hélène na limiko yamba ngati na kokebite et ça c'est-à-dire mais aza idole nanga soka yamba nenga tenga ya zala les fautes asola bien voilà donc pour dire que baleki pe bazala idole à Pepe Kofi OK on en disconvient pas Pepe Kofi pe akena pe pas la bango te akena te nabi est-ce au moins ata fali na banzela apo nene ba star mususu so ke boîte o moni star o ba akota ka boîte so chaque dimanche star Kofi les gens monnaie pam na ba boîte ba fali donc apende na kokaka butu te so fali wana alanda idéologie ya papa na charisme ya papa na koluka mbongo na muziki ya papa na OK yango moni ekomisa ye ndenge aza wana OK po azalaki na bakadra ye bien bakadra ye bien po so fali autana baorchestre mosusu alinga ndenge aza na te orchestre baniveau te na kini nabi à part nabi tokena normal à part faire na fali tokena normal baombale ba faire na fali baombale pe bauta pa quartier la terre so baombale wana so yesa na ma génération na bango voilà na za le kwa bango za te
Au moins, ni confirme l'idée, chose ta et on va en ayata un mois pamba. Ok. Puis nous avons grave mais nous vivre à Lise. Nous avons pas ça bien, nous avons bien, nous avons fait un confirme l'idée, ce qui est au moins nous avons vivre. Au moins nous avons vivre. Un jour tu n'as bongi, donc comment quoi vivre là non tout gabe. Bon vanda boye, abi bukila nganda kwana. Bukila nganda kwana. $50,000 na poche à moto. A festival. Ota artiste et musicien, mais parce que besoin anda kunaye, ko sa musala et puis akakola raté. Monta to lo yebisa e. Na yebisio akakola kate. Na lobi na yo ye affaire mbongo. Et puis soit abi appelle son franc, a téléphone, abani M-Pesa. Ko fait ndama ele, pan maman moni et komelio. Soit abi no dollar. Et à côté ma bonne poche, à pesi. Il y a ça que oui, nous pesa ngabo, oyo bingati, ngana artiste te. Ma valeur on a ti. Ma valeur on a ti. Yango lelo yebango. Ma artiste nyo soit congolais. Balinga kofi po apesa bango fièrement la vie. Pour ça ba big ba mise congolais. Ba otana nu, otaka kofi olomide. Oui. Batika ko boudé. Oh boenga bote. Ko boudé yebi keza mabe. Yaya mabe. Eza kitoko te parce que o kofi asali. Bango pe baluka basala. Et puis age kofi akomi nango. Bango pe balinga bakoma age wana. Vraiment, ça c'est vrai. Baluka technique ni kofi asalaka. Pour ameteni ka kozala boga, koyemba bien, chansa, patron. Vous comprenez? Baluka ba yeba. Ouais. Parce que derrière la caméra, bah, signaler la caméra déjà R qui est Pépé Koli. Comme on mange na suka émission. Ouais. Pépé ici à Koli, Pépé c'est na qui bakoko. Tellement je n'ai plus bakoko te mais il me voit comme qui est déjà na okufa. Te okufa c'est trop dur. Ta comme qui na qui mikolo. C'est-à-dire Pépé ko bomaka moto te na Pépé JB. Oh. Mais balobi il y a la leki. Donc bah ça n'a pas problème. Mais leki ne a fois ya pas yayat. Ah bah ko dire ka Pépé. Asengi. Biso papa biso a quand conception allemand biso. Même leki azan ndenge nini. Tant que oza yaya. C'est moi ko buka. Ki yana yo. Pour ça ko longola ki yana yo. Valeur waso motute. Ba ça pe na problème te. Bango nde ba tsa kofika. Mais kofi a tsa bango kate. Bango pour ba régner, ba sa ba succès ka kofi mais kofi acha ne bango ka te. So lingata siko to ke pas kofi. Ota mo ne ba to ka lukai. Na robo yanga na kota na zaki grand. Inga ozana nga pembeni. Au yambo kitoko. Voilà. Bango so le ka kitoko. Vraiment. Donc ba fanatique a kofi olomide bino nyonso. Boya elongo dimanche rapidement na bambote comme ça. To kuta na bino na les millionnaires. Voilà. Donc, Covid FIBA, les boss, Abeda Soute Tendai, Willy Moucheni, Eric Fouri, Eric Mandala, Eric Ngwasuma, Didier Kwami, et puis nous avons José Manzo, les marqueurs de Bundes, mais aussi la bien TV là, sur la bien. Honorable Jean-Luc Moutou, Oya ici, Kourana Mboujimaï, Bobette Métis Karienne, Tyran Keberete, Iget Misenga, Jetou Baekula. Voilà. Donc, oyanga. Voilà. Bangouana. Et puis, la bonne sanité. Soleil la diva. Ok. Moi, si, Michaud Kerliker, Festival Badou. Ok. Et qu'on dans ma casse aux États-Unis. Ne bon comprendre si quoi yo, voilà à Miss Koulibaly. Ne bon comprendre. Ni dans le bezate. Vraiment. Bon comprendre et puis aké, aïe. Vraiment. Sur côté, bon, va me dire que, maman za boy ponga so tikalaka donc na mbona nga mais ko sala bien so yeni peta ki sindo kata lamba na parfait ça la bien oh non yela eko pourquoi pas ok oh yeko ta kenda ya mais so to kutani ba place yo na beta propre ngana moi matonge bien formé mon local yaya so la raté ils sont parfaits bien rasés na moni ki tete ya bade so bade sike wu oh mais moi matonge moi so pas na moi matonge pour la jamais vraiment
kiteti wana tokola nango tobotama nango et puis jamais tobanga. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons voir la fin de notre émission. Veuillez vous abonner. Na senga rabino. Nazo senga na bino. To s'abonner. Ngai problème na ngeza li pona vanda liboso na bino. Soki bo s'abonner te nga musala na ngai ko kindete. Na lingi na mona ba commentaire. Esika to taboli mabe boye bolobi na biso toza ba boyi na bino to ko sala musala ka pona bino. Et actualité nyonso to ko bunda na to e la bino. Mais vous s'abonner, vous partager et que ça la biso bien. Et bon, on va si na kutani na bino na prochaine numéro et là je vous dis au revoir. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on m'a fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinote. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas